bonjour, on a salué la communauté congolaise Mobimba. Il y a partout dans le monde, tous on a des problèmes, ils ont préoccupé. Voilà pourquoi notre Robin Mike Mutombo a tout ça l'interview marathon. Dans le sens que Toko Olobela Bamambo est vraiment préoccupé la communauté congolaise Mobimba et aussi Mike Mutombo s'approcher de plus en plus. Nous avons déjà appris s'approcher. Bonjour les patriotes Mike. Bonjour maître Jérôme. Vraiment, le dossier est déchiré, communauté congolaise, entre autres, membres passeport, mais avant cela, il saluer les Congolais de partout dans le monde, il saluer, on est saluer avant de procéder à la question. Merci. Ok, merci maître Jérôme. La commission d'Ambe n'a prêté un souffle de vie, après une opportunité de couper dans le colonel. Le côté, la communauté n'a pas de réalité, eux, ils ont occupé dans le Rwanda. Simbote na président national nanga par comme toi ya Nzambe ko atumba VH Nzambe abatela la pesa makasi titre libéré Congo. Merci. Merci sans plus tarder. Vraiment Gandhi aloba et le mobo ya mutuya alobi nous devons être les changements que nous voulons voir, c'est-à-dire changement oyo biso de nitomo na biso moko d'abord et Rosala. Et puis, je crois que Joseph Staline a l'oba et le roman les sous et toujours la même ordre d'idée na Gandhi a l'oba que non. Batubalobarabana a besoin de changer le monde, mais il faut changer bango moko. D'abord, avant de changer le monde, il faut être capable de changer Yomoko. Donc, changement est bien bon au servi comme exemple. En moins, même dans le cours leadership, et ça parmi les vertus Oyo, il y a leader, tu as exemplarité, mais tu remarques à niveau de la communauté congolaise, vraiment exemplaire, ça dit n'importe quoi. Et na kangi parenthèse wana et première question na biso ezali à ce qui concerne pas dossier à passeport comme moni vraiment et faire couler ba encre na ba salive de part et d'autre na diaspora comme pe bato bazana ciment. Alors opinion na yo lobi nini? OK, merci maître Jérôme na no pesi nga parole. Pour la dossier passeport nga na ebisa peuple congolais bande konangai ya basi pe mibali ya mboka ya mabele ya Congo ya mvuluzi fumuki mbango bande konangai ngai ndeko na bino mwana na bino Mike Mutombo na leki liboso ya bilili ya les patriotes maître Jérôme na eko senga na bino pe na eko pesa bino conseil matoyi o ndamba sala yango po eyoka na vie ya moto soki ozoyoka lisusu te oza lisusu moto te même nyama ayokaka ngai na bino oyo toza na kati ya komba ya résistance mpo topesa Congo solution tolibere mboka na biso Congo toyebi yango malamu. Congo ezali sous occupation étrangère, bato basimbi affaire étrangère eza barwandais. Mutate kaka barwandais petit frère propre ya Hippolyte Kanambe kombo na ye Joe Selemani Kanambe ye mutu azali chargé ya vente ya bapasseport na mboka wana depuis baoccupé yango na 2001 bandeko nanga bakongolais bachange passeport combien de fois ntango bachangeaka nano passeport ya liboso bozwaka conscience te ntango baye kochange deuxième passeport bozwaki conscience te baye kochange troisième babimizeli bino babiométrique bozwi conscience te sikoyo bayeli bino lisu formule semi biométrique to anile yango il faut tikala me bandeko na ngai na ofongola bino lisolo moko peut-être boyebi yango me boignoraka yango tellement toza na inconscience moko ya niveau moko ya osakana te makambo ebele eza stérie bakongolais toignoraka yango mbongo oyo ozokende kosomba passeport na ambassade mbongo wana bakongolais barwandais bandeko na ngai na baugandais basombaka nango manduki bazolue nango bamercenaire mpo baya kobeta bandeko na yo bakongolais masasi soki boyebaka yango bosalaka boignoraka information wana ngai nazoyebisa bino na mokolo na lelo na date ya le 19 septembre
2017 mbongo oyo yo okendaka na ambassade ya France, okende na ambassade ya Belgique, okende na ambassade na États-Unis, na 4 coins ya globe, na Asie, Afrique, Amérique, Europe. Mbongo yo congolais oyebi ke mboka na ezali occupé okende na ambassade ko osomba les passeports les plus chers du monde. Mbongo wana ba Rwandais bakenda ko somba nango manduki, bakenda ko louer nango ba mercenaires o bazoboma bandeko na ba congolais. Bandeko na ba congolais ngai na ko stura na tant que ndeko na no patriote résident mobundeli ya mboka. À partir ya lelo mission au papa Tshisekedi na 2011 Moïse oyo biso to sengaka ye atindela biso ba ambassadeur to placer bango na ba ambassade a na diaspora ye lokola eswaki na mission wana biso ba résident patriote to récupérer situation wana to appliquer yango to réaliser oyo ezalaka na idéologie na biso pe to kokisa yango to bengana ba ambassadeur nyonso oyo baza na ba ambassade na niveau ya diaspora awa to bengana ba ambassadeur tout tokanga ba ambassade na 4 coins ya globe yo oyo za résident patriote obundelaka mboka mpona Kongo esikolama na maboka ba Rwandais tokanga ba ambassade kana mbako continue kosakanela biso boye te bien kaza occupant bien que ba faux congolais mutu bazo pesa makasi wana bo mutu aza na affaire étrangère za chez Kitundu bango bazo pesa ka ba stratégie ba makasi wana na pongola bino na manola bino ebi pourquoi ba tali système a passeport o Hippolyte Kanambe na ba faux congolais o bazo pesa makasi ba lobi na Hippolyte Kanambe stratégie ya suka poto kuzwa diaspora o bazo tungisa pouvoir na bino ba Rwanda biso to soutenir bino il faut to annuler ba passeport. Tangu tokobimisa ba passeport ya sika tokopesa communiquer ba passeport oyo ekobima mbala oyo ekoteka makaka na Congo ambassade moko te na diaspora ekoteka passeport wana bastali yango te pona ndenge bino bata idepet bafana kwiti inconscient o bozolanda mutu aza na qualité ya kozala un leader te po leadership ezali kosala ba plainte leadership eza charisme te wana eza ba idéologie ya kala les vrais leaders ezali oyo amemaka solution esika problème ezali ngana maître Jérôme tosalaka bacours ya leadership ngana azofongola bino nga Mike Mutombo un vrai leader ezali mutu oyo aportaka basolution esika problème ezali leader ezali popularité ozolanda ye na nsima te leader ezali charisme te wana eza ba idéologie ya kala oh azali charismatique oh aza populaire aza toke ba plein wana ezali idéologie moko vieilli ba idéologie ya kala un vrai leader ezali muto ya portaka solution esika problème ezali aye na ba solution bomoni pe changement yo wana nde leader alors bino bafana kwito bolandaka Tshilombo aventure yo wana o aliaka na ba Rwandais bino bolobi yo ba changer passeport po na Tshilombo na sama kabundi ba bimili banda po bakoka ozonga na Congo te di bino bokosa banani bino bafana kwito bokomanga na ba réseaux sociaux wana bozokosa banani Tshilombo ndenga azana dana fongola bino na lisolo mobo na bilili ya maître Jérôme le patriote omoni mutu asalaka vrai combat na kati ya Congo eza Vieux Mindongala tant a créaka MP majorité présidentielle populaire a créaka idéologie wana na eboule ke Etienne Tshisekedi azobunda komba ya solo mais tant ba Rwandais ba yo comprendre que Dieu pena zo kotita ba idéologie na Tshisekedi po ba combattre na mto na ndenga solo bazwa ba nyonga Vieux Mindongala ti lelo ngai na bino to bi sort ya Vieux wana ti papa Tshisekedi akufa bo mona ka sala ka te for moi libérer Vieux Mindongala wana exemple à liboso exemple à mibale tant ba oti ba idéologie ba Jean Val Franck Diongo bakitiki bien que baza na kata système ya occupation mais là ba oti Jean Val ngungi moko esprit ya sambrouya nga bando bundisa ba Rwanda bena na combat ya solo na kata territoire ba occupé ba Rwanda Kanambe na batine batimbeli ba bi Franck Diongo pena nga bundisa na ndenga solo ya ebite ke Tshisekedi wa mulu mbala mutu na biso bakanga ye banyonga ye tout le monde o ba na kata Congo wana
Félix Tshilombo, Jean-Marc Abouni, bango tout ba na kata système. Tshilombo za na poids moko te devant occupation devant Kagame. Ceux qui ba simba kayete pour azana bango. Et puis na ina fongola bino. Tshilombo ndenga azana zalaka na 3 passeports. Donc makambo ka voyager yango ba changer passeport pas zonga te donc bino bato bolobi wana boza ba fana kwiti na niveau moko na ebite wana besoin de délivrance. Tshilombo a un passeport angolais. Félix Tshilombo a un passeport belge. Félix Tshilombo a un passeport congolais. Dans la salle, on va voyage, on va avoir un passeport angolais. A utiliser un passeport, on a vu un Congo. Dans le niveau de la Belgique, il y a des États-Unis. A utiliser un passeport belge. Tshilombo soit aux États-Unis, il y a un passeport belge. A utiliser un passeport congolais. Tshilombo a une nationalité angolaise, a une nationalité belge, a une nationalité congolaise. Vous ne pouvez bien compter. Nous sommes informés. Bino Bolandara, Tshilombo, vous avez un leader, mais vous avez Tshilombo. Vous avez une idéologie à Tshilombo. Vous avez une vie à Tshilombo. Nous sommes informés. Alors, vous dites que les réseaux sociaux sont le puta, le message, le puta, le niveau embrouillé toujours les Congolais dans le puta. Idéologie à passeport, bande konangai ba Congolais. La diaspora congolaise. Tokanga ba ambassade. Tokanga ba ambassade. Bon isolé passeport wana bo stomba ya ngote. Wana tina ya voyager te. Vanda na mboka esika ofandi. Topunda. To libérer Congo en ce moment des vrais leaders ou akomema ba solution na situation Congo dans la lelo nde akobimisa passeport ya mboka ya Congo ya sika pe ozala ofele Congola osomba passeport wana na mbongo te. Merci. Merci, je crois que Mike Mutombo a vraiment explicite dans mon passeport. Déjà, je m'excuse, un peu enrhumé, tout est s'embrouiller. Ndenge na zomona baza s'embrouiller de part et d'autre. Vraiment, dossier à passeport wana to bois qui sayango et ezala parmi ba mesures yebike. Mutinyo si fois yebake à chaque fois au sombara passeport congolais wana ezala ozo contribuer na ndenge ba banda ko boma bande ko na ozo contribuer un effort de guerre o ya ba Rwandais ba Ougandais et puis passeport wana chose grave ezali que na ba Nigériens, ba Ougandais, ba Rwandais, ba Camerounais, même à na Cape Town, combien de fois tous kanga un Camerounais na passeport congolais, ba Burundais ou n'en parlons même pas, bazana ngo ebele, au moins que ba passeport en wana et tous ça ko utiliser ka yango na ba tuana nyoso. Mais bino ba congolais bo continue toujours aux lix wana resomba ba passeport wana na sens té. Vraiment to réfléchir na yebi que na niveau na la communauté congolaise, niveau ya inconscience au congolais na ngo est tellement grave que na yebiso ezosenga kir mo boy oyo balongola ka inconscience puisque na même quand même na mutu er mo boy na vie na il faut osala conscient ya inconscience na yo, c'est-à-dire arriver moment mo totalité moment que na dossier na vraiment na inconscient mais comment na osomba passeport mo boy mais passeport wana ils sont contribuer na ba budget mo boy ba na louer ba mercenaires ba na ko bomaka ba congolais ba na ko déstabiliser Congo les gens na sens to vanda place to vandi les patriotes a auto expliqué Mike Mutombo que jusqu'à ce que tu sois vrai leader Congo est libéré en ce moment-là ba congolais bozo ba lix sa kutambula de part et d'autre bino ba boni otambula trop. Alors nena loba omoni oyo Mike Mutombo auto loba ba ko ya leadership normalement à l'ère actuelle les ala seulement des biloko basenga na leadership ezali prise de décision na résolution ya problème na vie na biso momba prise de décision yango eza englober responsabilité puisque moni manque de responsabilité de salarié ke mutu mususu ake côté kuna azui mauvaise décision et azoko koyeba ko distinguer entre compromis na compromission ndobo mona lelo Congo komi plonger puisque batba ermo kansalo a compromis mais nzokande a compromission alors on a sauté wana et dossier oya ba passeport vraiment to zongo au sérieux ndeka baloba en anglais que non nothing have nothing venture, c'est-à-dire qui ne risque rien à rien. Il faut vraiment ba congolais to ndima ermo bo na vie ko kufa. Ça ne sert à rien au garder toujours vie na yo o mbana ko vivre na ndenge ya hypocrisie plutôt que au s'attacher trop na vie ndenge Martin Luther King abande ko loba na traduire on bala mona lingala pour ba comprendre bien. Alors deuxième question ezali
S'agissant, il y a troisième dialogue, soi-disant, basé au même moment, il y a glissement. La fois passée, de dénoncer qui en haut, mais sur l'hôtel IP, en dehors, il y a un passeport, il y a aussi dossier, il y a troisième dialogue, toujours qui est de faire là, pour que moi, les politiciens de la fois passée dans le bas, Jean Jaurès à l'Oba, ceux qui vont changer ma cambouté, va changer à mot. Au moins, le troisième dialogue, qui est si vous voyez comment Sassou a joué médiation et tout qu'on sort là au lobby les patriotes Mike Mouton. Ok, merci Maître Jérôme Nandeng on peut signer parole. Nous avons toujours moi mon kena pour la parenthèse pour na sungande konanga ya kati cuisine nga. L'idée c'est mundele komela ngai na Facebook lobby que yo na mikili pour renouveler document yo esengeli poste mbakara passeport. Na ebisa ki on de konanga na niveau à la diaspora congolaise ceux qui bo sali sacrifice wana pona mabele ya Congo bo boy ko somba ba passeport bo renouveler ba document même mundele a rechanter ba moka ande Maître Jérôme Autoloba. Et que bloquer même mundele a mona que nombo ka oyo ba zu décider ba sakai na bango mingi na ba occupant ba changer ba passeport na bango to cette fois-ci ba boy ko renouveler même ba document na niveau ya poto alors il faut ba refouler bino combien pour ta droit na bino ba ebi ke bo kimi occupation na ebisa ko moko na vika ande Maître Jérôme Autoloba il faut qu'on ndimara sacrifice pour na mabele ya Congo ndima sacrifice nengo le document na ngai tout ça bon ndima sacrifice au moins inconsciente na biso moko to bomara ngo même na voix ba prier ce que ta na nino na pilule morote o pena elongola inconsciente na vie ya moto même na nzela prière sainte étoile ko ta le grâce à longola inconscience wana na kangi parenthèse wana lisolo ya dialogue oyo na émission précédente nga na bilili toujours ya les patriotes na stolo la kina bino bandeko na ba congolais boyoki ba changer mot ezala une transition bongwani dialogue kanamba beti Congo Brazzaville akeluka ve osumbe pona ba beta na okati na muto akomi président na niveau ya Angola pata muto akomi président na niveau ya Angola biso nyonso toyebi yango aza congolais ya Congo DRC vieux wana za congolais oyo tanto tatie wana na Angola bien kata na étiquette na moment oyo maza congolais ya Kinshasa todo tanto tie mo pas dans la muta Sao Tomé a remplacé car un congolais pas mon que sera le bâtiment vrai angolais yendo dans un problème kanamba beti kuna ba beti masolo un nouveau président Angola et puis ba arranger ndenge nini dialogue troisième dialogue d'abord et ko apporter nini na Congo bande konanga ba congolais nazo quand même mon kilo pour na olobela makambo ba occupant baza ko organiser parce que occupation organiser solo eux ont un avantage il n'est pas de continuer ko boma ba congolais ko exterminer ba congolais pour qui voulait dans la déclarer na niveau Nations Unies. Troisième dialogue oyo Chilombaso te là-bas premier ministre à 2 ans 2020 bande konanga et ko apporter solution nini pour na Congo opposition ezalaka te bango tu ba na kata système. Troisième dialogue wana que nous sala na Congo Brazzaville Sassou Nguesso ni ye moko ve otimbe a viola constitution ya mboka na ye afandi wana na makasi azonga na pouvoir par les armes azonga na voix ya peuple te azonga na voix ya manduki siko yende mutu batia za la médiateur ya dialogue wana po ate ya kanambe nini ate ya bino ba congolais nini. Merci. Merci, je crois que Mike Mutombo lobby mais ba politicien na biso batika aventure au moni grand problème ezali que inconscience neza trop na niveau ya ba congolais yango moni que erreur na biso ezopesa bango avantage si otali bien même na 1900 je crois 1956 né d'après écrit il y a Jean-Paul il y a philosophe Jean-Paul Sartre où il a commencé essai politique il y a Lumumba où il a le que non en tout cas en Afrique il n'y a que Lumumba na Franck Fanon de Bazaba grand d'après les philosophes Jean-Paul Sartre et puis déjà en 1956 à Loba et Lumumba Koma que texte na emo wa sala kana Loba que non le Congo terre d'avenir est menacé. Au monde déjà époque on a déjà senti que le Congo est menacé mais malgré cela bané santimilé tu es aux indépendance aucune indépendance tu es au combat à niveau mais congolais ba génération baza se succéder mais inconscience à niveau ya congolais ça pas si trop
Les aussi tokomi na niveau oyo ça seulement biso mo ba congolais de tout ça inconscient et ba ninga na biso disons ba ennemi na biso baza ko utiliser faiblesse na biso oyo ça inconscient puisque congolais azoteka Congo asa même pas na remords azoteka Congo asa même pas hein ko se soucier que non en tout cas ndenge za la air mort mutu asa la introspection rien congolais kuna zate alors troisième question ezali tu remarqué na niveau ya niveau na biso recrudescence mususu ya tribalisme ekomosalema entre autres puisque moi tribalisme ndenge za to benga ngo ezali sentiment mo eza négatif ce sentiment na négatif wana je me souviens à ce qui me concerne ba période ozala na université na premier graduat droit nous appelons ça ni cours à droit constitutionnel les allées professeur Djelo les défunts paix à son âme ba période on a regroupé ka étudiant mo boya mutete la lobby luka ba frère na yo msusa ba tete la comme ça na banda ko aider bino puisqu'à ne pas oublier que na première année bato basala droit baebi droit constitutionnel ya mutezala na cours mo ya pondération élevé c'est-à-dire na ba point ko leka ba cours nyoso sur des jours petit droit constitutionnel euro beta droit civil des personnes, droit civil des biens, wana bablo msusu wana IGED au monde baku wana belé tozala na wana première alors ngai na boya ko kende na ba soki na ko échouer na droit constitutionnel o eza na pondération élevée na échouer mais nga babiloko ya ba tribalisme rien heureusement Dieu a sala n'etka jamais ko mona na réunion ana Dieu a sala grâce na leka na rappel na droit constitutionnel wana au monde mais tu remarqué ce que sur hôtel bien cabinet oyo Chilombo asali oyo ya rassemblement o ba pesa ki ya charge au monde que majorité ya ba ya cabinet na yo nyonso ezali bakasayen luba omona ke non a tenir compte ya géopolitique te puisque ba période moi la deuxième république ekomai ke non ozako ça la répartition ba poste il faut tenir peu compte ya ba province mususu na ba qualité mais en tout cas na ba compétence mais y a tenir compte wana te aller mbala mo boy soki 9 si pas 10 sur 12 bango nyonso baza baluba olobi nini. Ok, merci maître Jérôme. Au moment la foire internationale de Kinshasa fongwama bandeko na ba congolais. Premier PDG à foire internationale de Kinshasa ai koko na ngai. Na tanga kombo na ete pe a son âme autotika biso kala mingi te. Azai mu Congo. PDG à liboso à foire internationale de Kinshasa koko na ngai oncle ya mama na ngai. Azai mu Congo. On a ni président Mobutu Akotala te a faro ndenge za be dans premier na Afrique parce que na Afrique mobimba et dans la no futur après Égypte peut yo créer ni mon parc d'attractement ndenge wana après Tunisia et Hollande pays à liboso na Afrique mo mezala Zaïre foire internationale de Kinshasa en 74 premier PDG o ya dirigeant yango a mu Congo oncle ya maman na ngai ni président Mobutu Akotala mungala te Akotala mbandi te Akotala mbaka te pourquoi Akotala bato ya école ya Équateur te po epasa mutu ya Équateur nazwi un Congo voilà mutu aza na esprit ya partage esprit wana yango wana oyo ezala ebanana na leader na bango Patrice Emery Lumumba esprit wana yango toomona yango na président national ya pareko monsieur Honoré Mbanda Nzamboko Atumba VH moto ayambu totali na cabinet na ye ta bakasayen batondani babiso to soutenir ye bakasayen mpona nini nakoka oloba te ba lokola nde eza boye nazwa kaka bato ya Équateur lokola nga mpe motoli na ngai kundamba bakota lisala kuna na Équateur nazwa bango na te nango na entourage na ngai bomoni bureau oyo Félix a composé cabinet na ye et répondre bino moko batu oyo boza bafana kwiti ya Chilombo Félix tente wana venturi wana mwana mosala kanambe oyo bosalaki bavideo botie na bareseau sociaux bolobi no Honoré Mbanda Nzamboko Atumba aza tribaliste tala boye bino boza batribaliste epesa bino moko réponse bino moko kaka ndenge maître Jérôme otoloba inconscience tellement eza makasi na niveau ya congolais yango epesa force na barwandais
ceux qui ont un pili grâce à Nzambe peuvent concentrer le monakata congolais bino moko bo mijize place bino botali nga Mike Mutombo na oyebita na oloba eloko moko te na ko répondre bino te mais bino moko botala cabinet wana ndenge Chilombo asali yango bi botala cabinet à M. Honoré Nzambo Kouatumba nana za tribaliste. Merci. Merci, mais nous avons lobby à tenir compte de la compétence puisque bateau a voté a nommé place wana plutôt et ça li baza beaucoup plus pas compétent, très compétent, si bien que baza baluba mais baza compétent. Ndenge bango d'après ndenge quelques batuto partager na bango moi ba débat na faire remarquer bango vraiment bota la bino boye composition à bureau na vraiment répondre na critères ya géopolitique te moi mon boulot bango ba lobby te baluba ba compétent et puis d'aider bazana si l'on bazana confiance na bango makasi ko leka batu ya ba province mususu alors pour nanga ya paraître répondre bango boye maître merci mingi na motuna o lobby si l'on boye mona za compétente ndeni na otia bato ba na compétence na entourage na bito to kanta papa tente ce que daza compétent mais tu as que comprendre que papa tente ce que daza compétente l'autre papa tente ce que daza compétent nga doit pouvoir en 2011 donc elle doit pouvoir en c'est parce que elle qui compétente donc docteur puis là vena biso batika qui Etienne Tshisekedi doit Mulumba yemoko isolé c'est parce que ba comprenant que via sa compétence idéologie bango ba nga ba côté na avec compétence pour être la politique ya sérieux pour apporter solution à problème ya Congo via d'aller na ba carte tout yango batika qui because si le mbaza compétence a oye bande ni kotala sélection à ba compétent pour bazala na cabinet na ye. Réponse kanga na petit bango yango. Merci. Merci. Tokende sur la deuxième yelinga la fois passée tozala qui na grand frère José Radbi. Grand frère José Radbi a lobby d'après ba répartition linguistique on a tozala na 4 répartition linguistique na ndenga ba groupement na we composa Congo tozana ba Congo Baswahili, Bangala et puis Baluba. Mais si comme au Congo azwa ezalaki président Kasavubu et quoi arrivé Mungala et président Mobutu et quoi arrivé Mouza et Aza Muswahili et puis il fallait cette fois-ci batike là Baluba. Nandenge ya regroupement pour regroupement linguistique wana. Or avant on répond à Zoloba d'abord babiloko wana ndenge zana eza aberration mobo ya makasi et puis ça ba sentiment mo tout à fait négatif. Je ne pense pas même à ta répartition ndenge ba Congo ba bes ba salara babiloko wana que tel tribu bozala compétent tel boy biloko wana eza lokuta et qu'est-ce que biso to réclamer congolais nyonso oyo azali compétent akoki kozwa ils ont dépendre na regroupement linguistique wana te d'ailleurs le regroupement linguistique wana to mona ke to za na balangue mususu to benga on français balangue vernaculaire que au mona ke ezalaka seulement non seulement na Congo mais to partager on peut na ba pays voisins net ba Kiswahili ba Lingala to za na ba Kikongo o mona na ba pays mususu wana alors mais pourquoi batu mususu te entre autres les Tétés là entre autres les Songé entre autres ba tribu eza epelé. Bon, pour c'est toi, on a 450 tribus si je ne m'abuse. Mais te dire Babilo Kwandengwana pour encore répondre grand frère José Radbinini pour que Balou Babatike la bango et puis au moins bi réalité à 2011. Ok, merci maître Jérôme de petit parole. Motuna ozabe me petit pena kanda. Ce petit kanda makati parce que ce Nathalie sacrifice on a mon Mike Mutombo na 2011 pour Moulou pas à pouvoir. Aondi matin na banana batebele dina kata ba Congo to na sacrifice na salara to petara mulu ba pouvoir na 2011 il y aura raté même na diaspora mouvement na bato ba na kati to petaka mulu ba pouvoir de konangai kuluti José to petaka mulu ba pouvoir na 2011 4 coins ya globe Congola télémaka. Pour na Congolais na ignorance na manque ya confiance de la ya niveau moko na te pour na papa na Tshisekedi doit Mulumbu azala biso lisute lelo na 2011 mokili mobimati na Congo na fin fond ya village
Congolais télémara papeta papa en amplifa dans la appui à peuple na niveau moko o dans la naïdete mais yo nanga to ebetika ni via me marabiso to yebi de septembre o via pesa ki biso du coup pouvoir nini o yo zo réclamer ba pesa la baluba bon muluba zo ki pouvoir na 2011 vertige etali ba mende ba kanambe ba kotiku du kanamba beli mutu tutara ndenga na yo to yebi ba événement de kana époque wana bon moto ezalaka na niveau ya peuple baozela ya pesa modo de mpo bake nous récupérer mpifo na ye mais yo nanga toyebi réponse apesaka biso ete mutu oyo babotoli pouvoir akoyebisa na peuple bolala pungia babebe yo nanga toyebi eloko asalaki ake kosala video mpo asenga bato bapesa basoutenir basala contribution mpo na bato ya bilamba makasi mbongo wana place ekenda ti lelo yo nanga toyebi te gestion ya mbongo wana ti lelo toyebi te mokili momba bacontribue mpo na mbongo ya imperium sikoyo yo okende oréclame mpifo ndenge nini mpo na baluba mpo moluba ozwaki pouvoir yo moko ozopesi pouvoir na barwandais mpo bapesa yo mbongo sikoyo koma lelo bino batisekedi se boolobake non pouvoir ebana na mokongo eye na mongala moto ayela azwi pouvoir sikoyo po non wana baidéologie moko elemba botika baidéologie wana elakisa dezaki tribalisme mutu deja ntango aofongola baidéologie ya boye kati na ye aada na semence ya tribalisme oyo etinda bino boloba baidéologie oyo ezali semence ya tribalisme oyo eza kati na bino na 2011 topesaki muluba mpifo muluba azwi mpifo atikeli rwandais kanguru inyanzi musenzi kanambe diko boréclame pouvoir mpo na nini ingeta. Merci, je crois que Mike lobby bien, mais cela n'empêche que tu conclure quand même. Hein? Puisque normalement, dans les Congolais, bien. Si et seulement si, dans le bien on a conditionné renforcé, que Papa Tshisekedi Azala il a besoin de pouvoir en 2011. Bobo Sanate, Laurent Babo, l'obaï que non, période général qui a lobby que peuple ivoirien pour protéger le pouvoir Nabino. Mais Papa Etienne a travaillé le bataille pour protéger le pouvoir. Tout les Londres avec situation à occupation depuis 2001. Surtout depuis 2001, Nano Kanamba a accédé au pouvoir. Ce qui Papa Tshisekedi a pété qui carte bien. Ndengeza que non baluba mutu ba libérer Congo. Mais malheureusement, bo carte beta mai bien te bino mo boyebi o e pesa maki ndenge Jean Jaurès aloba que si mutu ko changer maloba, ako changer makambuter mo changer maloba. Vraiment ezama wa mingi et puis sentiment tribal wa batika pour na ngai congolais nyonso o yaza compétent à 100%, je dis bien. Naza un problème na été. Congolais nyonso à 100%, ba 50% ou tout minute ba mekate. Puisque 50% ba même la biso ba logique ba oncle na bango, ba mama leki ba nini, oh ba tata mwasi ba nini. To on a besoin congolais à 100% à récupérer pouvoir pour yé muto yeba nenga obenda les 450 tribus o ya Congo existaka. Anda obenga o kotoyo ke toya sous na babloko moya ba infiltration et tout qu'on sort là. Je crois que naza na lobby largement assez bon comprendre bien au monde en conclusion que tout celui qui est congolais à 50% va se taire, va aider dans ma moussous mais va espérer va accéder dans la magistrature suprême. Alors on a été sur saluer tout pour clôturer l'émission déjà. Ok, merci Mingana Eptara nazo yebisa na bino ba patriote résistant combat auto déjà spirituel. Je crois que tu as en large une émission prochainement. Discipline, il faut dans le combat. Bino ne bozo ta combat au simayangwana procédure ya ko sikola Congo ezo umela. Ko lala na basi ya batu, ko estroka ba mbongo ya batu, ko ndimara mbongo ya ba corruption. Martin Tchali au Saligaf, au Bimina Mwasi ya Libala. Yebaraka olati botutu cérémonie à Liban les cérémonie basala nango ma sécurité dans la spirituelle tant ou 4 familles kutana na mobali ayo ko pesta oyo basenga ke na ba facture ba maloba oyo loba maka ezalaka spirituel bate bele boye baka yango tango mona mwasi ya Liban la sora tali ekobo vina e mato toka leli na ndambe te atali pena repentance sincère te bo remarqué bino moko vina e mobimba mawa
Martin Tchali ozalaki résistant patriote mais na minute olati botutu ba résistant tout na niveau Europe il faut bo isoler Martin Tchali na ndeko wana mwaso atali ekobo na kata ndako libala na ye Ingeta Ingeta est commis prochainement ezalaki maître Jérôme na Mike Mutombo aussi ici interview na biso malheureusement ekomaki un peu na crépuscule là c'est-à-dire tombé à Boto et bozomona tozana côté bazwaka ba taxi il y a toujours na tête classe puisque toujours kende rapidement na église na prière comme boyebi ke mambo Congo eza tellement spirituel makasi que zosenga ke batu nyonso banda toujours kosambela pour que mawa ya Nzambe ekite pa na biso et vraiment il y a on même la fois passée en passant que tous en a droit et à manque de discipline. Mutu so na vie aux en a discipline et ça la moi pas si mais je crois que l'émission to lobelango à long et à large de to lobende Mike Mutomba oti ko annoncer sur code ya conduite ya combat. Au moins manque de discipline de ça là que lelo combat et ça ko retarder il fallait déjà kala eza libérer mais bino mo boyebi même à Londres vous allez qui passe à résistant étant donné que ba bêtise les 4 et les lots na combat na Londres tira na ora que non et bembanyo que si la son moté mais c'est comme ça au nom de la vérité alors et comme prochainement ils allaient maître Jérôme na saluer maître Baïgon le grand maître Baïgon et na saluer petit nanga maître Okito na saluer maître Kama na saluer maître Rémi na Canada et na salué maître Ninja, na salué le général Katakata, oya boya opesa mbongo imperium, n'était sur les azaï na raison ou comment, à mon amour musika, biso opesa meya boya na mutema moko, et na salué le général Katakata, et na salué le général Malila, et na salué Baïmoto, le colonel Baïmoto, l'ex-phase, et na salué colonel Yasser. Mon colonel Yasser Mapinga Mwana Efo bino boyoksi biso soni jusqu'à l'heure actuelle Angleterre et Zalaga libéré par un lieutenant muto a déstabilisé la royauté pendant 10 ans. Ce Hollandais a parmi histoire sombre et Angleterre nazana ngona ba livre mais biso ba soda na biso zalwa ba kenda formation et en tout cas ya moi mobulu bo mekana même ko revoir puisque chaque domaine na domaine ezala na ndenge na bango ezala la jour payé ezala libéré biso ba to sali droit il faut to ya na ba mesure mo boye ba loi mo boye sévère pour que toko ya lisu na embouteillage te alors on a salué Elvis Mateta mwana oni britannique. Et merci mingi et commis prochainement et Zalaki maître Jérôme Ingeta